sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Ikisana numitema Ikisana numitema Ikisana numitema Mama te Alléluia Ikisana numitema Ikisana numitema Mitema ya bato Mitema ebikite Alléluia Ikisana numitema Ikisana numitema ya bato Ikisa mitema ya bato Pambate miteme bikite Ikisana numitema ya ba Kristo Ikisa mitema ba yenge bene Ikisana numitema ya ba bato na yo Pambate miteme bikite Hallelujah Ikisana numitema Ikisana numitema Batela motema na yo esale makambo ya Yesu esale la bato mabete basusu tozobenga bango bateyi aza kote ya Yesu na monoko na motema Yesu azati lulingi na bango akosalela ekomi mabe makasi ambate miteme bikite basusu tozobenga bango baprofete. Papa Honoré Mwanza passait pas au rouge ou avant dans la Lyon. Jour ayaka wake kotala bango kuna ayaka koyebisa nga lobi mama étoile est-ce que moi non avant dans kuna bien nga na moneka papa Honoré nga lobi ah obonika oloba na ekaka oloba mamba solo est-ce papa Honoré ko ça yebisa ako vanda ka ba ko créer lisoma lokuta bongo lisa po na zo vena hypocrisie ma okufati si kasi akufa parce que yazo bomba ebitelo mabe nzambe nanga so likambo zali balobaka ozobimisa tango ozobimisa nde ozozwa kimia na motema soko ozobomba kasi ozo étouffer motema ti ako étouffer motema na bomona nyonso oya kobela gastrite pamba na ba tension na ba AVC ezokipe so agité pipo na libala tomona kaka nga susi na bali lona ko sabwete soko ozosimba te ko tika te muto lingote comment mobali yo bali mosi ofinga ka mosi ofinga na famille na biso on biso to zabwe yende muto asala ke biso to zala pema na biso donc asbana misaba bike to za eloko te soki ya sali ponga na zala kasi po azana mwana nanga soki azali na mwana nanga talinga sala nga pona zala bonga pe mwana ya kitoko boyenga na pesi ya zo mona mwasi nga na pesi yeke mama lo solution hein soko kende ko lobela mwana ote bitali yo mto perdre on va se il y a couper le lot au commence mon bala mais yondo mais on va plus on ça la wana là je t'ai comme provoquer le yondo no ko na libala tema bala za ka bo mutu so ko ta libala ki ko ko ta libala ba problème mais si ko yonde ye il faut ka alobaka so so na libala mo bala so sala o mabe ko bakati ke na bo malibalo potango ko bo mango okie bala mbali o kuna pe o ko moni pe kana défaut problème ezali moi s'il faut ko supportaka pe mais kobomba kate il faut kobimisa asalo likambo boy olobi asalo likambo neti ozolo ba pa muntu neti nga mama na kobimisa libanda te pona pesa ka ba conseil po motema na esala kanini ekomaka apaiser mais soka azokotsa na kati kasi bisika AVC utela yango wana ti on va la bino tala on la mise loka ndako esika po senga na lobi bobi na zabi loba na zala kempoli bona bona ko na ngasi ko na ko supporter ma BTT ngasi ma beza na oloba siko ko bala ndenge ni mama so ezo simba tina tiki na ngati bon so ko bala gens isimbi to tiki o bala Pierre na ko bala ya problème basta bala ndeni moi ça la bongo te biso e pa na biso ba benga libala vumilia donc libala les a patience yango wana la français bino benga biso la soirée to ba libala les a vumilia si ça ne tient pas on laisse te il faut que ko patienter
na patiente na kufa babi kombele ba jeune fille bazokufa ba mama bazokufa otika bana ba olikuwa ba patiente wana ata azofinga ye na kipate malamu liza la trakitoko liza aliaka bien c'est que asa mobali ya munoko na kobela ka liza na koloba na ye kimele kinyo soko linga ko malibala ko malibala te kimele kinyo mama te epa na ngai ya wabino ata tango kobala epa na ngai ozaka ale kete ngai sa epa na ngai retour ezalaka te te moninga so na kibomba na ba retour po kete na ko kende kuna bwe mabo kule sakana na fingo ye ya na zimna te na zongi bo awo kozonga te bono ke wa plo awo kozonga te niti noza so ka obali na tikelinga mona zu studio po na yebi so penza ke esika ko ya ko vendre ezate na ko vendre studio na to ko boka nga te o vendre na studio na nga te Bon, bibali ba mtama pe boto sa bon, ba faut que na bombo. Il faut patienter quand. Na patienter na kufa, ye boka kufa. Benga la na Elisa. Benga oza na crédit. Ah, c'est ça boy. Je suis comme trop agressive, hein? Non, kokalisu, te na za moi si. Moi c'est senga moi relax, c'est pas moi si geshu. Nde to kuta ngo tina kene na ngana yebi ngamo ke obeta ngai. Est-ce que ça normal? Nde na telemi mbwe na yebi na ngaka ke suka suka tito kabola. To kabona obeta nga geshu. Boso boya so sama kam ngana yebi so. Ngana yebi so a yirungo sala be. Moi c'est mon bel ezaka bongo te yona beta pampa. So biso a sala a. So na biso be sala be. No bi a ndeti mikolo no kwa chiba prière. Bako bima na ngaso ya bapoko ane komi limité. Nde to kutani beso na kei ti era prière. No kwa lingi suma kam na tambola te. Alobi na nga 18h suka na nga libanda 19h. Siko mwena ye ezate yango mwena sel effort na bima ero to sola me oye na ye siko epa na ngo na zala te un peu consolé mais obandi suko traumatisé ngai gesho. Stress muteye sanga munene. Siko to sende ni mponga na rapidité na kindi. Mais futi bana ngwa tomo muke. Gesho tout ça ngata dimanche na ko vana ni maman. Ma Sophie. Ma Sophie. Bonjour oncle. Yo ba abe auto peto avant-hier, na le ba inanda. Hein? Bonjour. Abe tu as vu monsieur Lisu. Bonjour. Hein? Na on demande l'autre. Na ça bonjour na. Hein? Yo comme ça ça box na. Hein? Tu peux péter bon poignet. On peut aller bon point. Hein? Nous on a yo nous a yankeko. On peut aller sur moi tout le temps. Hein? On comme nous a boxé. On a lié auto foreman. Tant chose que sangu ça boxe na groupe kake na barungu. Et ça yo, et ça m'a souke les gars. Les gars. Non ça bon on est OK. Yo exemple. Zabo. Habite-moi au moins on Zora boy kende. Au moins on kaza zo la kangai. OK non ndaku. Ça va très bien, madame. Mais non, le lieu s'arrête à quoi? Excusez-moi, madame. Je suis patron qui est déjà. Le quoi ne fallait pas le déménagement. Je suis pour que ma sina des saliments contre-temps, madame. Ok. Mais à combien retardé? Tu as commis retardé. Na commissaire vraiment na heure à service. Directement oui, madame, comme d'habitude. Dendaku directement na bureau na déposé ngana parquet na ngana sabanzete wana ti ya ozwa pause. OK. Ndeko tambola na papa. Tozo solo na e bangiso te. Ah non madame na bangate. Pour le balance la vérité. Ba vérité madame. Ba vérité à nini? Non, tu es sur le cas à propos de Omar. Ok. Bon, je vais vous soit on a pause, à un restaurant, aller à moi quelque chose. Nous avons montré remarquable. Moi, je m'appelle Naye, moi, ma fille, moi, bateau, moi, ma solo. Bon, madame. Nga vraiment depuis na tambola na patron le kuta mabe hein
nakolobaka ate tika naloba peut-être mpo otuninga naloba kaka mpona sepelisa o madame. Non, patron vraiment aza irréprochable. Nakoloba que vous avez vraiment un bon mari. Azalaka na ba stop te na banzela et tout. De la maison, direction le travail. Je vous jure. J'espère que vous me l'avez. Non, madame. Merci, madame. Donc, boss azarane bien, tobimaka, na kumbi comme il se doit. Nabi ke ya linga mingi ba mabulu na kimarango po ba amortisseur a Jeep eza non bien. Mais ce n'était que ça, madame. Mais tout à l'heure, on va madame. Non, madame, na na loba que non, on a quoi inventé le côté, surtout que boss a un problème té. Ok, pas de problème alors. Merci. C'est bon, c'est tout. Merci, madame. Je termine mon verre. Ça me va tout son nom l'été. Ok. Ok, madame. C'est juré. C'est bon. Nous allons à Moussala parce qu'il faut la récupérer bientôt pause. Nous allons récupérer pour la pause. Ok, d'accord. C'est bon. Merci, merci madame. Ça va madame, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon. Nazo pekiso bana ovanya bana tongo. Tala kende wenze sina pesho mo banda. Tono never no kende te uzo wala tongo. Mais tout ça ne veut pas faire kende wenze erni o la ma erni to dia erni. Ata yo moko. Yo teli kama malembo ganga kapwana. O ganga po. Yo nde muto linga na ganga. Attention pamba mama na. Ta ko kabona ti bala. Comme ça tu la etika la yemo. Ko yo kam to so ntsaki. Bébé, ça va. Ça va bien maman. Vous allez bien. Ah, ça va bien. C'est bon. Non, tu candas. Na pesi mbongo banda 8h. Rien à passer journée. Passer journée. Tala siko. Soko kenda ki wenze déjà. Ndembele obandi ko lamba po ya na wali ati. Passer journée. On m'a rakene musala, Nathalie azobela. Bon, c'est normal. C'est normal. Qu'est-ce que vous me qui mettent dans le pour asseoir passer journée faut normal. Qui mettent nani? Lisa. On a besoin d'un problème. Te tala nanga to solo na. To solo Yaya. Lisa, bonne maman. Asa bien maman qui musala, asala ko moi fièvre nga kuna biseko ke no musala te mais avec indikaka. Te tala kangai, bon zo to zo loba zo tala. Opi non na problème ndanga. Te yo tala nongai. Oyebi nga pe bien de nazalaka. Na loba ta oyebi nga pe bien. Azate rien ne change. Rien ne change la nuit, non comprendre. Comment vous voyez peut-être na murete. Lisa. Omoni mwana. Mwana mwasi. Neti ono oza boza camarade na ngai. Na pesi on a nos félicitations. Pour la nini, pour za mwasi openda ba une femme sage bâtit sa maison. Donc ma bé anda ko na yo ozo bombango eza mabete. Mais ce qui ma bé eleki neti ngai mama na oboui. Il faut yebisaka ngai pona talisa yo nzela okubanda ko tambola. Tango ozo makamyo so mobala zo finga yo ozo bomba. Mobala zo lobana yo ozo bomba. Yo linga na perdre yo. Zo kande papa mara finga ka oboui. Maman mara fingela nga wapi? On m'a déjà finganga. Oh, opine. Oyaka na ndaku na ngati po memela nga ba sango awa. Na lingi na nga ba problème te. So ebongo ko yaka na ndaku na ngai te. Na benga ko pete. Na pe na so téléphone te na bengi à part so yo ngoyo zo la maman mbongo. Na lingi te. Yango na lobi na lingi te. Eh, maman. O m'a fingela nga côté ni. Nga na mbali na nga toza bien. Te boza bien. Te na lingi na nga te. Sikoyo na lingi tala. To soanga no bien. Oyebisa nga mobali na yo afingela ka yo nini. Ko bomba ka mobali tina niveau te. So ki afinga ka yo oza na mabe osalaka. Ponga lo banota lisa lokola mobali lo baka no boy, c'est que yo tambola boy. So ki osalaka eloko te, azofi ya lo ba ake lo ba ke ye sa ye ngai na ko vivre te. Bon tango ya zalaka te na bota yo ti okoma ajo ya zalaka. Ya zalaka. Maman kola non po. Maputa nyoso na lataka ye muntu apesa nga yango, ye muntu asomba kango. Ezaka za yina kanda to saka mo échange de paroles. Te so na kanda afinga yo mwasi na ye. Ya ofinga ngate. Nga na muninga na ya umar, tenga na sa camarade na yete.
ngana camarade Omar tago sakadanga te ye makambo na bino mibale eza problème te afinga yo muntu abala afinga yo muntu bozaka nenda ko moko akoki ko finga ngate ngana muninga nete yo mona akona ndako na yo na yaka soki likambo ya kosala ezali ngana za ba mama ote zaka tongo si okela ndako mona tongo non ngana za mama abongo te asaka na ngate nazaki na posa na yako na yako yebisa ye ezamba na soka pemba liboso kotala komo na makambo na bino et yo ne oza mwana mwasi tango moni mobali na yo azo finga yo a déborder a commettre na mama bino ozi omelia nga pona nini pona posa ya nzoto to pona kitoko ya Omar bobenda mwana mno matoi bobenda mwana mno matoi ngai soki nokwa mimi na se déplacer bande pa na biso ti awa na ye pona masekite lokola yazo mona za pomba ngala ko lakisa ye ki pomba ndenge ezalaka qui pomba zo sala wana ko betaka mwana nga tout temps na balabala par-ci par-là mais suka nezali noko tozadi mikolo ngai kokanisa te ke ngai mutima na ngai nazalaka na isengo ngai naza tata yezuba te nazali tata moko immature te na introduction yo kutu tango lubi ke na longwe pa ne biso ngala kanisa ki ndiro kuluba ke na longwe pa na ngai yo uki ko telemela te ke ko finga mama te wana pona bolingo lo bate yebisa ye ndenge kutu na ba cuidado asala attention ce que banda ko finga vomi afinga yo moko la nembe tumo la nembe tumoko ameka su komo na ngata mukolo moko te ameka te ozoyo OK. OK ouais. D'accord, passer journée pas comme ça. Copine. nazopekisa yo na obali te oyebi makambo eleka na ndako ya libala te alors vanda nie kaka monoko na o nalobi no na ndenge mabe te Liza vanda kasi na okitsa vanda tolia fufu na biso to nde tomesa kolia na cuisine tombale ozo manke nga pe makasi tolia fufu so moni pe mobali azoloba no makambo ebele foko yebisanga na ya kolobela ye okufala tezo pa ngana balisaki po ya finga kayote yo siko ezo peso esengo esengo ne tikala bondele mbali kilo zolinge bien zote tendresse pa na ngai si songi yo ne mtomemi yango eza pona bolamu eza pona bolamu na ngate siko nde mama zolo babongo ne sepela na ngo ndre po ye ozo sepela na ngo te ndaza bozi botema yo zo sepela zonga wa bosa zonge sani mulimo wa seliba ndezo sala ozo sekisa ngai ya Liza na kutira mbali kalala so bona sanga ni zonga na nzambe totani rikosi kobetela nga masona ya kopesa mbongo likambo la kalisi mobali soka alingi yo nde alingi na bolingo akobala mobali aza olingaka wana mibali na bino nde bozotanga boye nga na otanga mobali te nazoloba nde na ye nga na kezonga na rikosi ngai wana na combien ça me le monde de message sur notre cuisine me le si na pesi mbongo kende wenze ya vanda ka chambre te na ko déposer ça bon déposer ça ki kuna ça ki kamoni na mote meze konzoka batena sa ndeni donc ndena libine kambo ya sepelité bon mobala bon na zama be te o mo ronyokola iti oh yuzu boya mpwani bolinga bo letsa ola mo pesa o couleur mo bo nyokola mo ko mbeli vraiment ko sekisanga ite ya Liza Zalamba fufu yaya, mobala tamboyo me couple mseza fufu. Fufu ko boya biso te yaya. Liza. Eh. Non papa, vous avez ôté le temps. Non. Comme français. Non, moi d'ailleurs écolobé papa la biso français ah on dira au taki Amérique. Mon père m'a dit. Il m'a tout dit. Alors c'est les petits atini soki mwana nga telemi awa baza mikolo makasi c'est pour ça le ba mikolo makasi ba ko kana peka on olenge siko ilo swana yone ye te pona ko manquer un respect akuma manquer un respect yo manquer yere na manquer papa zawana na ye awa na ko lia fufu na bino te na ko senga bino biloko ko lia te kendo balula tala ni na ye pe ko senga ko la te balula ka fufu ngomba moko na vanda ke pa ndeko na ngai ya moi c'est ça te que na senga sika ko vanda te bati le biso tout dia bon te na olia te papa to zadi mi te olia te lo benda nde mwana na benda mwana no matoi
papa tuzali quartier moko benda likambo soko ekweyi pane bino kuna biso tukulongwa watu kuya iza ndenge moko balula utia déjà papa faut balula fufu maman pembeni ande ça na je moi to kana papa zana nzala très fufu et on ka ba beauté papa kana kulisete papa pekisa ndemo mwana oyeli beauté na ngai papa lobenda mimi matoi papa benda gesho matoi tozadi mikolo tongalene ata mundeku oyo ya bon voisinage bon voisinage wana biso tuzali tuzali na balabala regarder du bon voisinage ya kobenda mwana bino matoi bino za mukolo makasi c'est pas une petite fille parce que mukolo na osilika gesho hotel maté noko OK ngai makambo ya bano ngamo kona komi kulembango kona lubi ndenge nyonso na ozo mona ka yo mduzo tika makambo ozo mona ka yayene yo soka ye au sopeli bina mai na nzoto likola ko babeta ka yo na so akata na kama te bilamba ye nyonso na pete ka ango mafuta mbila azanga nzile ya kubimila atonde nini wakina on bano tili banda porta yo kutonga yeso zo dika bum shangai ena sans mwana ye ba ata lozali ne yeki makangu kubeta ka mwana ye ba tutangu nyonso ye ko matini niveau ba ya mwana ngope azama amobimba c'est pas une petite fille oyo ko yesela mutu pasi o mibelisa mutu ke no mwana batu ni mama sana za mukolo makasi ya yene yonde sokozo zela kana koropoli fungwa melangai yemo ba okufa yo ifo za kufungwa mili fufu no beta lisula fufu te kolia ozo beta no comprendre tenga lingana yebo no lia na nga beta na masulo no melesa nga bien siko bana yake no comprendre te nous amis si suli na no na pesa ndo na jana nga so za bizo kulia popini ok Nathalie ko so so Nathalie azate kusali uzana mo besoin ça siko mais yo pour bien te wana zemi bandi zemi popini bozaka bandi zemi ba faiblesse et tout je vois naie ozaika ndenga lelo lusuni ndenge mono comporter les apports mes amis opérer qui na mal mama mozole kana vina ngana ndako oyo zami kaka siko pour mes amis ya mo ina vie yana bato musuba na pasi ba osenga nzambe apesa bango bozwi nzambe azoboya parce que il soit pesi moto bozwi esili bato nyonso bakomi papier nde makambo ezoleka na ndako. Non. Est-ce que si on a expliqué, on a dit que non, Omar, banana vana na ko. Non to zoate na Omar tant ya ovanda ya osula ndeza ka anamouré tozo seka tozo solola azo simanga na nzoto tozo sala baje na ndako popine et pas Omar ele kakate. Bana misalo zo mona nyonso awa bangu to ba elote ba papier. Omar na ebité azamu na ebité so azana motema o mutu nyonso so azana mbongo azalaka nango te to ye azana motema moko boye oyo bachai ya mabe en tout cas na ebité popi na ndako naza leste doyo ko lona omona comprendre linga olingi bolingo wala te bolingo te a traiter nga lokola mobali nyonso a traitera mwasi so azana kati ya ndako non et pas Omar ezalaka te popini nga Omar afingaka nga aoloba nga na mutu pamba yuzo sakana nga nena yebaka na pepa na bino wana eloni Omar ofinga nga abibiso to abata pasi banda yeba biso voiture nini banda ya luka biso ninga ni yo ni mama eloko te yemta sala voiture kota même coûte na veni na biso biso to zaibata pasi écran ko lia na biso nyonso koma na charge na ye to chakaka foin atinda liso atelo côté to mona ndeto komo popine lek no ngai na sali e poazala ye ibaka kabelo na mutu ngabi Oma ayebaka kabelo na mutu popine pasa ki azu comme ça veut express et peut tika e awa ayebaka ngo moninga so bo sona na kota ngate pour le robola ma oye a oya bona manquer peut rester makambo ki non peut propre oh yo fiye bi batambo siko yo no ka bongo o lati longo souci dans le bin des abonga fuma de Omar occupé ngate o se dans lati longo souci so la finio pour finir et c'est problème ah neni ne pas to sabo il faut que ne bongo
soki ofingi yo po ofingi eza makambo obala te ozana mwana obali te yango yebi te bachantage moko bonana obali te wana expérience ya libala te mama nga makambo lamour ete avec nazala nango te nga amour na okolata linete ozomona te mpasa a ifona loba a mpasa b ifona loba b comment moto okobanda kofinga libota na yo est ce que eza moto ya liboso na mokilo azwa famille ya mwasi na bongisa kobongisa ya modele omaka bongisela biso ya kutaka placement na ndako na biso te ayo finga ke mutuka ya liboso ni koti na vile sasa mutuka malongani omaka tambo na wabake mutuka nemte koti na vile na biso poni kolinga ko accepter makambo nyonso tumto loba na oboy o la kisi maki na za mutakozanga loko finga seigneur na nga na yoke no loba te eza ko finga tanza mobali na ngai na o réfléchir na ko solo la na ye po changer hein. Oh, changer de garçon d'être bango bana misalo nyonso bazana ndako awa babimbange bibinga même bana batia pas traiter mon cas bangulu Taba, yo, olina benga na yo, donc c'est comme si ti ba opema non ba opema na pema oma. Si ko nga ba bloc na so temps sa faute pa na yo. Comment moi si mo bala osala ba bloc bongo ti na bala bana batali banda yo vando lo ba elo. Na lo ba na ye copine. Mais Omar c'est comme si on changerait na on dirait vie na ye yango wana. Yango wana. Donc c'est comme si Omar a changé mon kolonzamba botole mbongo wana nyonso soit mon kolonzamba zo pema na inde Omar et si. Yo so ko côté lo ba souci. Yo mo Omar boti pour côté lo retraite. Ngai ngana tambola ka boy. Ce na côté na mobile impoli, j'assume. Ngana naka oyo pesanga. So la senga impolitesse, nga pena que non impolitesse. O balade. Moi je m'en fous. Au point la chose question faut ça heureux to heureuse la vie faut ça moi ça bateau mobile libane. Qui te dit ça aux ana valeur hein? Matika wana makamba kala valeur. On a besoin olia ke olia. Non là ndena kuta na sele blona ya finga ke lolia blone. Afiro point. Et kasi bo se finga batanso le finga lo nyezanga. Azane mal poli, azan poli. Et puis na yo ko na mlongonete. Nani? Omar. Na lingi te ofandisa yo moni tonton Mari to sola kina Liza sala na lingi na ngai te popi na boy na ngai na solo no lo kwa ya na leki na solo no te po solo na mbali na ngai lingi te tika ngalo nazana kimia na libala wala kimia nazana kimia no nazana kimia na kimia mtakima za labo wala ba bijou na nzoto mais wala kimia to boule tout le temps nazana na bali te na ndeke na bimi na koti na bimi parce que buteko koti na lali pongi na l'aise yo si konda ka munene boye mikolo surtout ba raisonnement vous me n'avez pas la biso je préfère encore rester chez nous que na vendre place mo bonana na posa libala te so mo bala ko finga ngabo Nathalie zela peso blolia comment mo bala ke finga moi si na e bona ndenge kalo ngi ba fingio yo afingi po fingie nga tambola bongo so mo bala finga pe na fingio nga kenda na bongo so c'est impolinga pe na impoli oza respect pe na respect so ko manquer o koti ba boti na finga ope makambo so sala ba biloko o sala bongo ko lo saka re na pa bisa o sabuzo ba na o finga ah bon non c'est pas la note m'inquiéter non c'est pas là yo finga mama yo c'est pas né là yo finga mama yo lobani ayo finga mama te a finga mama pa na oti yo lobini non bon on présente ba bo kufa ka boni ko bomba makam na mitema bo kufa lo ka ba soso yango na bo kufa koti mabele ya fi moi si musabali na lingite na ebi bien no ebi soso na yo ko pa o mari on se pelate na ebi sio na tindo to de na yinie malamo na yinie ndeza na yinie makasi oui ne point pour de finga famille parce que o bino bata pasi ya bongisi biso na nini so to bata pasi to olanda ngote nga na beto lo solo parce que tuninga. Oui, maman. Les nazoloba souvent mon ayaka na pesi mbote. Mon so na popine na poso kuta na mama oti mama za na tante. Et yango mon ndenge na tellement na za vraiment na posa na officialiser relation la limite to suka kana balabala to to monani boye to jouer balate maman jouer ba identité na ngate pa ya popine et on a préféré qui na ndenge na nga mona mettre un peu ko so na yeba et l'on ne soit empêché que popine a sola no ayebisa posa na ngeza ke ngana vraiment to officialiser maka ya ayebisa ka oke ngana za na tante. Oui parce que des fois son sol ndeni ni sol de na maman de na yebisa maman mais maman ba ki ko benga yo a ko répondre bon na moni zo mais là par rapport ya besoin na ngana makambo na za na posa na sala na ba na kuta na sola na yeba elo ni zo empêcher vraiment o benga nga pour na demande na za na posa. Papa, merci. Copine à sa moi nangai. Mais ko vanda penza ko yebisanga na ndenge ya série boye ki ozolinga oya kuta nangai ayebisanga ngote. Bon na mona kaeli moko vandisa o mona linga pate mama na lingi to solola.
tellement poye na éviter amona nga mama te amona nga lokola koko na yimo boye tellement ça sanga ma ba blague mingi donc nazora penza makambo na ye kaka bongo mama ya tova no manga na tante olia expliquer nga bit ndenge za ya malamu azo expliquer nga yango te mama na éviter ilo ni zo empêcher pour parce que na bandi ko lobane likambo yo banda kala na ya nakutana mama. Bon, des fois, ils maman zala colérique, maman omoni ba région zaki mo ebele. Bon, na juge qui bon ata des popina zolo bana ki ozakanda tout ça ngamona koma. Na sola na yo na yeba vraiment réponse ne ozani par rapport à demande na ngai pa ya popine. Ah, te papa. Le quoi yo lobi boyo posa mona na yoki. Comme ça na zo attend na sola pe na ye popine. Nga na za likambo te po monto zo ba les popine. Soki na solo na ye eke yandini problème ezate na kotinda malobaka epa na ye comme ça yo bonga makaka otinda mukanda juro kolingo ya ngamba mboko eza polele na yamba yo maman parce que moni eza ngande mna na posa wana donc de ma part l'aime déjà dans après mais du moins non c'est la réponse il y a moi si parce que na tout nié tant de fois on a échappé ngaka non na soleil na maman bien ko répondre donc etika kinga vraiment makasi na bete ngamo na koma na mona maman tout solo là et naïba ndeni a solution parce que maman moni biso na musala c'est nos responsabilité na zana vraiment na posa ya popina zana ndaku et puis naïba ko évoluer naïe tout ça la foyer ensemble et au moins na zo qui tend vraiment yo solo na yo en tout cas au popina loba na ngana moni yango te non maman zakanda et na trouvé maman zana est gentil papa merci beaucoup maman donc c'est un peu ça maman pour ça na les arrive vraiment te ndenge to solo no boy kala mingi te so ekana solo na ye akoyebisa yo comment on a déjà mukanda na yo o tia date na yo ngai maboko eza polele papa na koyamba yo merci beaucoup maman na ko kende bon te pour la tiki bata secret on a joie yo pour me la ta secret merci beaucoup papa merci beaucoup maman na ebi ke soki na jure réponse wana en tout cas vraiment maram to ça ozozo apenza ata soki kato solone na pokwa wa po na tindi na tindi e pa ya ndeko nanga moko Judith Bokwande OK azaka na Belgique ayaki azulanga bakoli wana ayelanga soki ayeto sololi awa pe so suite c'est bon maman merci na ozela vraiment suite mon frère en tout cas papa nzamba pambola yo merci boke malama merci maman. Toi, tu m'avais dit encore qu'elle a besoin combien? Juste $50 comme avance sur salaire. $50? Oui, boss. Je te donne 500. Mais écoute, qu'il nous soit Nathalie. Nathalie ou boss? Oui, absolument. Oui, mon nom, ça là. Ok. Nipsen. Ibisa oui. Tu es un bon bazar dans la besoin de mon CP Sakai. Azarawana pour le CP Sanga. On peut un bon. On change de vie. Mais yo, vous avez 500. Sur la neige. Ok? Ok, chef. Tu réfléchis pourquoi? Non, chef, ça va. Ni? Non, rien du tout, chef. À la chance, si on soit là. Hein? À la chance, si on a la peine là. On va aller sur le côté de la bambou. La fin de la bosse ici dans le corps. Allez. Omoni ndenge sawana omoni ba poudre na bino ya mayo boko motia na bilongi so aussi possible potiki yango na elongi boy ezoko sabino ba make up na bino bozo sala wana lobi okuna kaka nyovi ozo tia omoni zo bongisa boy okotia ngo penza boy otie tal omoni esa watu mususu te awe etikali awe longwe awe etikali awe longwe
wana sikoyo nde omoni siko bakomi kobengo siko produit fini okomi kotambola siko na nzela bozoba nani akotelemisa ngai nani akotelemisa ngai muntu mpe akotelemisa aza te mpo bakuba bakunenge esali na elongi bongo nani yango akozwa o na ndenge wana awa mafuta ezotakata nono boye papa bariki aye awa mobali ya bato azolela mpo na libala mobali ya bato asalaka aza na position ya malamu yo ozokoselanga nadia yo okoselanga makambo epo na nini okende bao ngai nazaka na kanda ngai nazaka kanda ngai nalingi te heureusement na zipi epa na ye mokoni yo ebisanga makambo ya kobalo nga na boye mobali uti ya mobali kitoko aza pe posé aza pe poli siko yo lokolo baka bagu na ngai bagu gu no eza ndenge ni oya ayaki ya gu na yo te yo yebi lokolo ka vanda chawa yo mama kwei na lobi yo aza po yo solene comme si na mona ide fo vanda libana loka bo vanda ka 3-4 moza kebele na yeba ka te droit te ngana pesa autorisation te ka kota ndako msa vanda pa ndo solema mbali bala eza ngam na obala eza yo te yo vandi so na ndeni olingi ete oh kasi to sola kasi te olingi ete na lingi na ngai so no azana obongo azana étudier nanu oh popine do yo zumi mona ki osa kitoko le kabasi so kisha bakamba kitoko te mama libala eza via mutu na ko sa jardin te parce que mona ki aza poser la t-shirt la so ndeni je ne sais pas ça la ndeni yo te na lebi aza poli ani no so yango mutu ya la libala ah poso leka mukio ta mukio no moni ki a poli na poli mobali azaka poli ata ye asala hypocrisie et mona na kata na ba accent na ya ba phrase omoni muntu so azaka impoli mais aye abombi manzaka azolingala po boka ke aza bien landela ba phrase na ndinga oloba tala ba accent na ba virgule na ye oko comprendre que aza impoli azoboma oko comprendre nga naza ya lelo te mais moi mbalo avandi awa Nathalie maloba ne bandel tisuka aza poli je connais mon joueur avec son G wana joueur nanga Olobi je connais mon joueur avec son G naebi sikoy ngamu naebi do linga to bala de toute façon libala ya mama nzambe la italanga ko na obala tani ta moi ça bala kande yango za nango obala na 40 50 ans wana komi osaka intercession pour na libala il faut que bala tango obondeli libala te mais ta ya ko bala ko ki mo bala mona ni obali yo kende ko bala tango bala okota ba jere ba 21 jours bariki donc ça convaincu que bariki ni ke fa bala ça bogari ya bogara ni yo menga linga mamba bogara wana aza bien aza bogara aza wana linga ngo te ba critère wana sina dundango mais non zilande tananga siko ya lobi na nga na ebisi na zo kala mingi te na zo ebiso yebisi po na kala mingi to na nanga kami to na nanga so so na bato pona ni ba ba distraire ngapo na distraire na mi ba 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 distraire ba basi ngapo na distraire o za bongo tala popi no moni nga na ndako na nga awa ko kisa 30 ans te na ebiso na ndako na nga 30 ans ko kisa te awa na ndako na ko kisa 30 ans wa te na libala na makasi te na ndako na nga 30 ans na boyi ko so na lo mutu sale ki bariki kasi yo monika bariki so na muntu musoki oyo na leki bariki mais okekuna akomi ko nyokolo ndenge o mala so nyokola liza awa na yelu elo mo awa te ngala lingi nde bonheur na lingi mbongo te na lingi mbongo te ngala lingi nde ozana libala moko ya kimia kimia non c'est consent mais papa oyo ngala pesa nga $100 te o mo paniquer $100 o paniquer $100 mère na mais o paniquer $100 maman panique $100 c'est rien. Zakimia. On tire le neni. Papa aza bien. Na si ça va elle moko. Oui kasi te. Papa aza bien. Ko sikati ya solo aza. Tikangai, aza bien. Nde na yebisio na lingi 30 ans wa te na boy 30 ans na ndako nanga. Na uzanda una ke futi na. Ngai na zalaki na 19 papa bina linginga 21 na balinga 22 ans na baliliza na botiliza. Na uzanda ko futi la ko lingonga na uzanda ko. Okozwa ndako ko futi la tende il faut bala 30 ans awa na boy. Na boyango. Mais moi bonga. Na yebisio ka bon. 30 ans awa na boyango. Mais omoni barika zuba chimie maman. Barika peso chimie makasi boy. Ça bien. Il y a solo te bokilo aza bien penza. Abenge pena bokilo ko makasi ko bokilo ani. Ah bokilo non. Bokilo. Bokilo esikani. Omelida opio na apesi nga $100. Ya ni na kabeli yo. C'est normal la kabeli yo ma bokilo na ote. Okobala
okobala kai bariki wana mutu obala zela bozana okobala ye ubenga na kolonga mama na bino nabenga nani obenga nani nabenga mutu mwana na koyamte na koyamba si mutu musuti ngabe na présenter mutu te ngabe na présenter na mutu na lupango hapo na mona deux fois na lupango na mona deux fois na lupango barika ya yena nga okobala bariki ya yena makasi na muka yeko okobala zaki ya okobala ye okobala na bokobala zela kasi mpo ube bobalani ubianga na tokokami binemi on vous sommes moins sérieux bonne ube tokokami binemi comment vous sommes moins sérieux la bonne tokobeta mpe makanga na ndako ngam namona ye deux fois awa aza bien mwana mobali olingi nini tala mwana oyo motema ya moto sindesi ka nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Nikisana nulitema Nikisana nulitema Nikisana nulitema Mama te Alléluia Nikisana